Na kombo nzambe tata mwana pe molimo santu. Cher internaute ba inyoso bakolandaka biso na émission les analyses spirituelles ndenge tolobaka analyste spirituel Guy Laurent Lobela. Tozo travailler makasi dans le sens que batu bazo kanisa lokola totiki makambo ya ba émission tokosala kaiso ba émission te. Papa Simon Kimbangu kiangani alobi botalela ngai. Biso pe toza mayele. Personnellement, nous sommes en train de travailler parce que batu oyo Papa Simon Kimbangu, batu oyo Papa Fumwalongo alobaka ete bakotaka na lingomba tango tofandi boye bango bazosala fête. Kokotaka na ba bureau, kotambolaka na ba papier, kotambolaka na ba kanyaka, kotalaka boye, kokendaka bisika ya ndenge na ndenge, tout ça. Bango neti tofandi kimia, bango bamoni ke to gagné. Ah, biso to gagné. Ah, ndenge zali boye. Mais biso to zali ko travailler. Loko lezali makambo ya molimo, tozali kotalela yango ndenge Tata Simon Kimbangu kiangani alubaki botalela ngai. Biso tozo talela mokonza bule Tata Simon Kimbangu kiangani esika nini azomema biso. E munguna pe na batu na ye batelemi pe baza kosala musala na bango. Mais biso siko tofandi tozo talela Tata Simon Kimbangu kiangani entre-temps toza kotala pe bizaleli ya monguna esaleli ya monguna ba démarche nini monguna azali kosala. Est-ce que ba démarche oyo monguna azali kosala ezali po a changer po a bongwana na yena biso totalela Tata Simon Kimbangu kiangani, ou bien ba démarche oyo monguna azali kosala na kati ya lingomba ezali pona ye aluka ndenge nini ya koimplante système na ye to koimplante batu na ye to koimplante misala na ye po échappoter na kati na lingomba na biso. Parce que lingomba oyo batata ba mama eza lingomba ya molimo santu. Eza na ndenge na yango, ndenge ba papa batikaki, ndenge ba papa babongisaki, ndenge Papa Simon Kimbangu aza kolakisa biso, Papa Simon Kimbangu kiangani aza kolakisa biso tango nyonso. C'est-à-dire eza na lolenge na yango. E oyo nyonso biso tozali kobakisa. Eza mutu oyo aza na bonzambe kati na ye akomona ke o bizaleli ya bapaya. Oh, bizaleli étrangers, ça ce sont des comportements étrangers. Ça ce sont des habitudes étrangères. Donc makambu ya mabe na kati na lingomba, mutu nyonso oyo azali na conscience spirituelle. Mutu nyonso oyo état d'âme na ye ezali correct. Ako comprendre que oyo eza misala na biso te, oyo ezali ba comportement moko étranger, oyo ezali bizaleli moko. C'est là on va pas discuter sur ça. C'est-à-dire, soit changement, il faut esalema, soit yo nangai, il faut to bongwana. Soki to bongwani te, tozala sûr et certain que changement, nzambe akosala changement ya makasi na kati ya lingomba. C'est-à-dire, ngonga epesameli yo, epesameli ngai, poto bongwana. Parce que kobongwana na biso, nde ekolakisa ya solo ete to comprendre makanisi ya tata nzambe, to comprendre posa ya nzambe, to comprendre posa ya nzambe pona lingomba na ye, et to comprendre pe posa ya nzambe pona biso to bikisama. C'est-à-dire il faut to changer. Il faut to changer. Biso tozali ko travailler, tozali pe ko tala. Parce que mutu oyo azali na connexion spirituelle na tata nzambe, mutu oyo alandaka malako ya tata nzambe, ayokaka kaka oyo nzambe azali koloba. Tango papa alobi botalela ngai, ngai ne nayebi esika nini na komema bino, parce que
akonstataki déjà ete batu oyo apesaki responsabilité baéchoué. Lingomba oyo batata ba maman eza nango makambo soki oyebi yango okotambwisama na cohérence parfaite na tata Simon Kimbangu Kiangani. Mais soki oyebi yango te nde contradiction ekozala ya makasi. Yango moni batu ebele tellement toyebi lingomba te toza kokotsa koswana parce que toyebi lingomba te. Tango balobi kimbangiste ya bina kate. Yo oza kobina. Mais ozo zela tango mutu akosala émission po a rappeler yo ke tobina kate bitumba ebandi. Oh yo ndenge nini yo zali nani ye pona nini boye ye mais yo yebi ke tobina kate. Bina pe na ndaku na yo olingi te. Ozo ya kobina kaka esika base na biso ezali. Esika fondation na monte fondation na biso ezali. Alors tango wana biso tozo mona lokola tango tikinda kuna yo oye kobina na kati ya lingomba biso tozo yoka pasi. Tozo yoka pasi na mutema ya komona ete likambu oyo batata na biso ba moneli pasi tata Simon Kimbangu moneli pasi yo zo ya kobinela yango na mutu ozo ya kobebisa reputation na yango ozo ya kosala makambu na ya mabe na kati ya lingomba oyo tata Simon Kimbangu biso ba analyste spirituel ezali lokola oza kotukane biso toza koyoka pasi na mutema oui lingomba ezali lingomba ya tata Simon Kimbangu tozo kende ba age pusani batata na biso bakoko na biso tout ça likambu oyo esengeli na biso toyeba ndenge nini ya kobatela yango pona kobatela yango eza nango makambo ya ebele te ezali kaka oyekola lingomba oyeba ndenge nini makambo etambolaka po osalela yango ndenge oyo ezali po kimia ezala. C'est-à-dire ndenge tozali kokende boye na lingomba batata ba mama soki mbongwana ezali te tokotika pe bato kimia te tokotika bato kimia ndenge nini bato baza kobina na kati ya lingomba tokotika bango ndenge nini bato bazali kosala ba corruption na kati ya lingomba tokotika bango ndenge nini bato bazali kotambola na batango balobi boyekoli te. Mais lokolo ozo yekola te, ozo zela nini? Te, nakofuta awa boy, nakopesa kanyaka boy, nakosala boy. Oh, tango pe opesa kanyaka, opesi boy, osali boy. Est-ce que o maîtriser makambo wana? Omoni? Esika oyo biso tozali komona ete, moye to lala ezali te. Moye to kanga pe miso ezali te. Moye to fanda pe ezali te. Tozali obligé ya kotelema, tozali obligé ya kofongola miso, totala bino, totala pe tata Simon Kimbangu. Soki tata Simon Kimbangu asali likambo, to alobi likambo, to yeba yango ete likambo oyo tata Simon Kimbangu asali to alobi, ezali pona intérêt ya lingomba, intérêt ya biso bandimi. Donc tango tokoloba ete tata Simon Kimbangu alobi, tata Simon Kimbangu a signé, tata Simon Kimbangu asali boy. Et que yo telemi, yo siliki, yo sali boy. Piso toza kotala kaka boy. Tukotala esusu te. C'est-à-dire, tango toko yekola lingomba, tango tozali ko yekola lingomba, to yekola pe ndenge nini ya kosalela makambo oyo lingomba ezali kosenga biso po tozala contradiction na mikanda ya lingomba te. Voilà, batata ba mama, analyste spirituel Guy Laurent Lobela.